RDC, tous les corps merci bien nous dit bah bon c'est la colonne émission à biche à www.zoomel1000.com. Donc si vous voulez pointer vous allez comporter toujours confiance dans émission à bino on ça la colonne les lots bon mais bino basango ko colonne na mo ko elo et pour les bino était beaux à la carte mission pour vendre des boyaux kanini ko pour bino pointer biche vous allez site on tous allez toujours information source on a ko informer bino payer toujours à partir pour y monter payer tout ko ça bino ba makambo ndenge ezali ko mikana ndenge ya vérité yango était tout singi na bino bino ba vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel1000.com vous allez regarder ça pour vendre bien à moment oyo beaucoup basango na bino vous allez causer là. Bandiko babolingo mbote na bino baibo misana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo misana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokolobela bino émission tokopesa bino émission monene oyo auditeur na biso na kombo ya ndeko Bulamantari asiliko tindela biso à partir ya message na yepe atindeli biso même ba image alors que alobi sujet monene na oetali babi balukuna bandeko babolingo boyebi ete tosalaki émission moko pona koyebisa bino histoire ya babi balukuna ndenge nini elekaki mais par une grande surprise toye komona ete tangu babi balukuna akomi devant micro ya avocat du diable monsieur Wechi babi balukuna a préféré aloba makambo pona kosepelisa bakan mbata pe pona kolakisa na mokili ete yende azali grand leader mais alors que ayebi ete na makambo mingi oyo alobi abombi ba vérité ebele yangana tozali koloba bandeko babolingo oyo ya koloba ete na Congo démocratie ezali te seka azali moto oyo amelaka diamba ou bien azangi kindoki te bandeko bino bosi bomona na tango ya deuxième république bato ya deuxième république to Ngwanda le Terminator akangi penza mosuni to Ngombe oyo azalaki na poto azali kosala makelele ake na Kinshasa azali kofinga Mobutu bakangi ye batie na boloko pe lobi bazwa batika ye pe babi balukuna azali meme kofungola monoko pona kobenga meme colonel Kanyamake monsieur de la mort. Est-ce que bomoni bato ya Kinshasa batindi basoda po bazwa babeta ye masasu bien balimwisa ye bandeko pona koyebisa bino ete babi balukuna azali na vérité te kati na ye alingi nde kobanda kopesa ba information mosusu ya lokuta po ete tango abimi na prison pe tango ye liboso ya caméra po ete asoigner image ya bakan mbata apesa bango lisusu force akomi koloba n'importe quoi bandeko nani yango ayebi teke likambo ya Kutino ezalaki ba scénario moko monté de toutes pièces Kutino azana ye na problème moko te kendenge bazali koloba babuka ki lokolo pona nini babi balukuna azali na lokuta boye baluka médecin nini oyo atraitaki Kutino na prison oyo amonaki ndenge lokolo ya Kutino ebukanaki ke babandi bakoteli ye babeti ye kuna na kati pona likambo etali internet ke bato ya pouvoir nde bamonaki aza kosala kose correspondre na bato bazali banda mingi pe batindi bato po bakende kosala ye mabe bandeko bino avant kofungula monoko il faut bokanisaka bino na tango ya Mobutu bino mosi bomonaki moto azali na kati na prison pe aza na telefone na ye ou bien portable po ete azalaka na communication na bato ya libanda bino bomonaka yango na tango ya deuxième république mais lelo soki Joseph Kabila apesi priorité na makambo mo ebele lelo même ba prisonnier oza na kati ya prison mais oza na portable na yo oza kosola na famille na yo est-ce que na tango ya deuxième république bomonaki yango
Yangana tozali koloba bandeko. Jusqu'à présent, moto mwindo à comprendre nanu tina ya démocratie. Il fallait, biso ba Congolais, tozala kaka na ba dictateur. Parce que Congolais comme ko joie démocratie, lokola libertinage moko boye, finga na yo moto liboso ya caméra, loba n'importe quoi, sala n'importe quoi. Yangana tozali comment na été. Il faut que Joseph Kabila tomoni azala sikoyo dire. Parce que il sait que bandi koleka. Nani yango na tango ya deuxième république. Asi ya telema na balabala azako finga Mobutu. Nani? Pour lelo mo komi ko joie ke lokola balobi ke démocratie, na ebite Congolais komi ko joie démocratie yango, il faut ko finga président de la république, il faut ko finga bakonzi ya Congo, mais wana pe ata soki lelo balobi ba sala réunion ba bengi sana batu ya il y a droit de l'homme. Na ebite soki bato ya droit de l'homme ngo pe bazali ko kanisa ete démocratie ezali ete leka liboso ya caméra banda ko finga moto. Yamana tozali koloba. Bakonzi ya Congo, il faut batika pe kozala na moi légèreté moko bo même eta balobi démocratie, mais il faut moi directe moko ezala. Parce que li c'est qui eleki. Oli mwana mobali yo na kombo ya babi alo banzambe merci abimi aye bandenge nini ya komene lit na ndenge ya kimia abimi tala liboso ya kamera komi ko sala pe monogona na kedenge papa pati sageni ebisinga boy moto wana zali boy batu wana oza ko sala monoko pamba po ite soki pe balobaki basi eta yo na prison wana ovanda kuna obima pete olingaki po obima te ata bato boza ko lobo ba droit de l'homme bamenga ki bato bien kansi balingaki basalani. Bino mokanisi ete ndenge babimisi babi balukuna. Ye babi akanisi ete bakonzi ya Congo nde bazana kobanga ye. Pona nini politique ya lelo tolingi komema yango pe na ndenge ya ko respecter bato mosusu te. Kaka kofinga elingi koloba nini? Ye babi balukuna na mwa ndenge azali wana ye na tanga Mobutu akokai kofungola ta monoko po aloba na likambo etali Mobutu ye akokai kofungola monoko. Oya nyo surtout pour ma pesi bino liberté wana bokomi si yango libertinage. Noza ko salere mwana mobali yo kanisi penza soki balobi ba fieta yo pour la deuxième fois. Papa Tshisekedi ya kosala nini? Ozalaki kuna na prison. Est-ce que papa Tshisekedi alandaki yo? Po komi koloba ke papa Tshisekedi alobi na ngai soki ba meki ozalaki kuna na prison. Asalaki nini? Oyebi ko tozali komona sikoyo biso ba Congolais tozoyi ba lisusu tina ya démocratie te tozoyi ba pete soki ye moko papa Tshisekedi akomi kolakisa batu système ya politique ekendeke na ndenge ya kikuluna bandeko lelo bato mosusu bazali koganga pe koloba bazali kofungola monoko mais tokoyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango ete lelo makambo bino bozali koloba tomoni na Tunisie tomoni na Égypte mais bandeko na Tunisie basali révolution président Kei na Égypte basali révolution président Kei mais boza komona pouvoir yango pe evandi kaka na place te baza kondongwa na kaka bitumba bango na bango boza komona yango alors que président aza na place te na Égypte na Tunisie la même chose mais bomoni ndenge baza kaka kondongwana et bongo sikoyo bino ba Congolais lelo soki ata Joseph Kabila azali te balobi batikela bino na ndenge bosala bagroupe na poto mais soki bokiti na Kinshasa rébellion ekokota lisusu ya makasi ya biso na biso ba Congolais po ite moto na moto kobanda koluka azwa mosuni ya part na ye. Oyebi bato mosusu ko balingaka kosala makambo mpo na miso ya bato mpo na kosepelisa bato moto lokola babi balukuna il faut koyeba yango ete tango ozali koloba makambo mosusu il faut koyebaka eloko nini ozali koloba un politicien ayaka te liboso ya caméra mpona kaka koloba bainjure mpona kofinga politicien alakisaka makambo oyo ya politike oyo elingi amemela bana ya mboka ye moto osala kutu bakwenda vutu kokendeke na Congo lelo oza koloba ete tomoni eloko te Mobutu kuta tikaka boye Mobutu kuta tikaka boye omoni koyebi histoire te tuna histoire bayebisa lelo oza kobeta tolo oza koloba Mobutu atikaki palais du peuple Mobutu atikaki stade Kamanyola Mobutu atikaki mais otuni histoire est-ce que Mobutu abimisaka mbango na kesi ya l'État po ete basala babiloko
toza ko futanga pe toza ko mela nango pema toza ko kokate to komi ba esclave ya bato ba po maréchal onyo surtout banini elangi babiloko ke lelo to kuzana ba crédit ona ti lelo e futa manga est-ce que Mobutu asalaki eloko abimisi na kesi ya leta bino bato boloba kazaire elangi eza mboka oyo elangi na mbongo mingi est-ce que bino bomona bakonzi ya Congo peza na bimisi mbongo na kesi ya leta basali likambo oyo mbongo ebimi ba million babandaka kosala yango babandaka kozwa mbongo na ndenge ya bakokende kosinie bacrédit banini okomona batie wana le batie ntango mosusu bacrédit mosusu basinia yango na ndenge te baniongo ekende meme ti ba 30 ans nani ayebi yango te bino molingi molalisa banani pongi oza koloba ngo tala eza kolakisa mpe meme politike oyo bino babi balukuna bozali kosala ezali bapolitike ya nsima ndako nani yango ayebi teke na Congo ndenge ezali wana eloko ya liboso il faut bawelela nanu banzela etongama nani yango ayebi te po ite soki banzela etongami biloko ekobanda kowuta na bandundu eza koya na Kinshasa facilement na baza na bakongo ndenge moko mpe kokende na baprovince mosusu mais babi balukuna oyo aza kosala makambo ondira avandaka na poto te aza koloba ete banzela c'est quoi yo yebi soki lelo poto ezali développé yo yebi teke ezali grâce ya bacommunication ya banzela yo yebi teke soki na kati ya mboka banzela ezali te mboka ezali ya kokufa ata bozala na bamillion to bamilliard tala bino botika kodistraire bato babi balukuna botika kodistraire bato po ete badistraction na bino politike oyo bozosala ezali politike ya nsima ndako ya sanité mpe bapolitike na bino oyo bozosala ya loyenge ezali ya loyenge tala soki ozali na besoin ya kozwa poste na yo tuna na moninga na yo azali pembeni oyo ozali kosolola na yo alati chapeau ya moniere akoyebisa ndenge nini akosala koluka bokonzi ezali teke ofinga Joseph Kabila oyo liboso ya télévision mposala n'importe quoi candidat bakozwa bapesa poste ya ministre Joseph Kabila azali Mobutu te okomona mpe okobanda kosala makelele wana mutu akotala yo ata miso azali te bapolitike wana bajeune nyonso bozali kosala toyebi yango mais Joseph Kabila azali moto ya baje ya bapolitike ya salite ya boye te ganga na yo loba na yo mais eloko Joseph Kabila alingi mboka nde ekende liboso peuple azala malamu peuple asepela aza kosala badéclaration mosusu aza koloba tala mwana oyo ndenge azali wana azali kutu ntango mosusu banda ntango alie te mais yo yebi teke babiloko wana depuis Mobutu baproblème ezalaki na kati na mboka bino bokanisi makambo oyo bato batikeli biso pendant 32 ans bino bokanisi ete mpo mboka wana ebima lelo na kati na problème bino bokanisi ezali histoire ya lelo il faut jouer batango oyo mpe bakonzi bazali kosala malembe lelo bandeko bato mosusu bazali kokanga na Kinshasa kuna courant kuta eza te me bandeko boyebi batransport oyo lelo oyo eza kobetaka bakano ezali batransport oyo depuis Belge atika Mobutu asomba batransport mpo na mboka te tela kaka batana nyonso tu mais batransport esali il faut elemba alors yango na ete botika temps gouvernement ndenge ezali wana balobi ete basi basali déjà bacommande bientôt batransport mosusu ekoya po ete Mobutu toyebisaka bino ntango nyonso tu ntango ya deuxième république bato wana basalela kaka biloko ya babelge oyo batika banzela oyo babelge batika makambo nyonso oyo babelge batika bandeko nani yango ayebi teke nzela ya bakongo ezalaki olongwe na 6h atongo oza kokende olongwe na 6h oke okoma kuna na 21h po ete nzela ezalaki mabe nani yango ayebi yango te elelo Joseph Kabila azali kobongisa na gouvernement na ye bozali mpe kofungola monoko koganga il fallait Mobutu ko azala kaka na bokonzi abanda kozwa bino bato ndenge azali kokatakata bino mituna eti basoso po ete kongola azali na bozoba olie ya kotonga mboka bango bazali koloba makambo ezanga ntina liboso ya bakamera mawa mingi mpo na bino papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ezali mawa pe pasi mingi komona ete ndenge nini bandeko oyo ya ba congolais oyo babengi soi-disant ba politicien mais tango bazali liboso ya caméra eloko moko ezali kolakisa te ke oyo bazali kosala politique na ndenge ya bosolo bandeko il faut koyeba yango ete mboka nyonso
soki banzela ezali malamu te mboka pe ezali ya kukufa soki lelo moto lokola Babi Balukuna azali ko ignorer banzela o bazali ko bongisa na Congo alors que c'est que azali na sens moko te aloba ete azali politicien ya vandi na poto ao ayebi ndenge nini poto ezali ko fonctionner ndenge nini transport banzela yango nde ezali kosala ke po ete biloko ezali kouta même na balman même na bamboka nini ezali bakamion ezali koya mpona koya kotika babiloko bamakambo ebele voies moyen de communication mpona makambo etali transport mpona biloko ya kolia oyo ezali koya na ndenge ya nzela na niveau ya banzela ya nini ya transport ya bamituka ayebi yango. Mais pourquoi les lois allaient ignorer et puis allaient dire 5 chantiers le ronine salami Babi Balukuna batuna enan depuis ya sala 32 ans til lelo nzela nini ya malonga oya monete bat konzi ya deuxième république basala kana kati ya mboka wana lelo komi ko laksa ete net ya ibi politique tala botika ba G parce que lokola Babi Balukuna ezali kaka muto soki lelo ta bazwe ba PC poste na Congo bandeko bato boende omona kazu akomi ko zwambongo akomi ko tiango na libenga azana na solo ya kozala politicien te parce que ba dire na ikaka devant la caméra soko zoyo kango zo mona kaka ke oyo muto c'est un comédien aventurier yangana Joseph Kabila il faut ça l'attention bato mingi bazoyo goyana ba système moko ke pona ko sala mwa bolé yaka nisi soka sali loyengo na Joseph Kabila koloba ite petit yaka na pension poste te Joseph Kabila toza koloba yango le rais azali Mobutu te ou azali ko corrompre bato soko sali mwa makelele azuya lobi yaka o vanda na pension poste non parce que na kata Congo batu ya mayele bazali o ba ko sala bino ko kanisi ete o bino bozo koloba liboso ya caméra ndeza ko leksa ete bino nde soki bo ba pesi bino poste bo changer Congo makambukuti ya minene zo lekela na kati ya Belgique bozo ko zela ngo ba solution te kaka oya Congo nde yango nde bozo ko kende ko loba bande ko ba bolingo boyebi ete biso ba congolais makambo biso dozali ko sala politique biso dozali ko mema ezali ba politique ya salité ya solo parce que makambo bakonzi ya Congo bazali ko sala bandeko combien de bakonzi na tango deuxième république o ba yela biso système biso benga ngo système ya mama banga ogomona ba keita mususu na maya njili o to ko salela bino pomba nini bandini bazu ba poser libanga e kenda bango libela ba mona batute babi ba place ona soki bokelelo bogomona mais ndenge nini moi place so net moi béton moko bo o mukonzi moko le kaka wa achaka libanga lobaki ba wa botonga pont tilelo akenda mais Joseph Kabila e pa inaye ezaku du maloba mingi te bogomona kaka misale salami si mabini ya lobby Joseph Kabila zali moto ya bilobela te net bino bandeko bato nyoso basalaka makelele liboso ya bakamera bazali bato moko balukaka nde poste balukaka baposte bandeko o nyoso baza kosala wana bandeko toyebi yango Babi Balukuna bato nyoso yango na tozali koyebisa te Joseph Kabila il faut azala dur ezali teke soki mutu aza kosala makelele na poto awa aloba na eke yaka na pesi o poste soko olingi poste na mboka na yo kende sala luka poste ki député bapeuple bavote okoma député mais ko sala ba makelele te na ndenge tokanti ke bazwa ba pio na gouvernement Joseph Kabila azali mutu akopesa bato ba poste ngulu te bagoya kozwa yo bongo batio bongo muyibi oyebi teke bato wana batia ba déception mingi na tango ya deuxième république na tango ya deuxième république bandeko bino moko bomoni bato wana ndenge bazalaka bomonaki ndenge basalaka kaka makelele bazali kosala na libanda bachimbombo banani bazwi bango Mobutu azwi bango atie bango na poste mbongo alete komi bambongo na bango ya kotia na bamabenga bomoni badéception tozwaka yango na tolobi ke le rais Joseph Kabila il faut azala dire mpo na bato ya boye mpe bazali bato oyo ke il faut azala na bango dire bamakelele ya pamba bazali kosala boza koloba ke Joseph Kabila azali rwandais mais jusqu'à présent boprouva yango nanu te mais tango ba vérité zali koya en face na bino bozali ko bota kanga ba makambo lokuta pona koloba likola ba histoire lokuta ngwanda yemo ga montana sima ya ndaku bomoni balobi te likambo ata eumeli na se na mabele suka ifo ebima bomoni ndenge ba eko bimisa le ngwanda polele balobi ete ba jememe oyo makambo ya mwana mboka bango nde moko bakreaki yango
parce que bras droit na ye kotambola na makolo alobaki yango eza te ka lobi yango na sima mokongo mais alobi yango asali interview alobi yango est-ce que ngwanda a démentira likambo wana parce que mpona kolakisa ete lokute na bango ebandi komonana mais na ntango oyo mpo tozonga lisusu na kati na masolo na biso tokosenga nanu na kote ya technique mpo ete papa Botamba bikolo oyo azali na biso te papa Botamba asali mwa voyage muke donc papa Botamba azali na bamboka voyage ki lelo na batongo donc papa Botamba akozongela biso awa dans 3 semaines akozala na biso awa mais sikoyo papa Botamba azali na mboka po ete mwa ba misala ya mike oyo akei kosala na oyo etali kaka makambo na biso ya mosala ya radio na biso po ete papa Botamba akei kuna pona kobongisa ndenge nini tokosala ete po ete tozala na station mosusu oyo bato mosusu bakozala na niveau ya Kinshasa o bakobanda kosala koluka esika ba makambo nyonso banini wana nyonso makambo ne papa Botamba oyo akendeli na banzi ete tokopesa bino suite na yango penza malamu na sima. Alors bandeko babolingo toko tiela bino sikoyo déclaration ya monsieur Bulamatari Mibeko oyo avandi bongo na États-Unis na Washington makambo oyo alobaki na image bokomona yango sikoyo bolanda yango e bongo sima tokozongela masolo na biso tokosenga kuna na technique batiela biso image ya papa monsieur ya papa Bulamatari Mibeko kuna na États-Unis e bongo sima tozongela masolo na biso. Bonjour ou bonsoir na peuple congolais. Eza toujours ngai monsieur Bulamatari Mibeko naza kobenga na États-Unis précisément na Washington. Message nanga na lingina lase na peuple congolais pour concernant ya likambo ya Babim Balukuna. Pona dernier message na ye avaba kangaye autaki kopesa yango na internet. Message d'abord apesi yango na internet ezali message moko en erreur. Pourquoi na lobby ezali message en erreur? Parce que un bon citoyen, un bon congolais oyo azali na besoin et azali na souci ya mboka na ye, soki azali kopesa message na peuple congolais, il faut apesa yango na lingala. Tango oza kopesa yango a français, ça veut dire oza kopesa message na yo na bon parleur ya français, soit disant intellectuel, po bayoka yo message na yo ekokoma te na ba simple citoyen oyo bakoki ko manifester po na koluka changement ya mboka. La preuve que na mboka na biso Congo, être intellectuel ou être moto oyo yebi mingi, ça veut dire il suffit kaka oloba français, il suffit kaka osala mwa ba discours ya bien ya français, il suffit kaka ozwa chance ke papa na yo atangisiaki yo na école privée, ke oyo bana babanda oloba français na école gardienne na a partir gardienne, ata osali na yo ata 8 ans d'études olobaka français bien, okomi intellectuel. Yango toza komona ba journaliste non qualifié bazali ebele na kati ya communauté, toza komona ba journaliste oyo ayebi kutu histoire ya mboka bien, journaliste aza kutu na difficulté ya ko justifier place un président de la République comme Laurent Désiré Kabila, place ya Botama, journaliste aza kutu na difficulté ya koyeba lieu de naissance na ye, village natal na ye, journaliste aza koyeba kutu ko justifier place e wabora ezalaka. Donc la preuve yango wana na communauté na biso isifi kaka oloba français, isifi kaka mwa oyeba oleka na télévision oyeba ko s'exprimer na français, okomi journaliste, okomi intellectuel. Mutu nyonso na Congo ayebi ke e wabora ezalaki siège ya rébellion ya Mzee Laurent Désiré Kabila pona ko combattre Mobutu. E wabora ezalaka na Katanga te, e wabora ezalaka na Kivu. Tango yo journaliste lokola Jano Kabuya olobi ke oza journaliste intellectuel,
oza confirmer que ewabora ezali village natal ya Mzee Kabila, ewabora ezalaka na Katanga, ça veut dire ozali journaliste te. Journaliste il faut yeba 80% ya géographie ya mboka na yo, il faut yeba 80% ya histoire politique ya mboka na yo, il faut yeba 80% ya mamaka ya événement oyo ezoleka na mboka na yo. Alors tozongi na kaya Babi Balukuna alobik boye ke Laurent Désiré Kabila amemaki ba Rwandais na mboka ezali eloko esalama te kaka na Congo. Pourquoi nalobi boye esalama te kaka na Congo? Lelo général de Gaulle soki baza kokumisa ye na niveau ya France basalela ye monument na Champs-Élysées po azala héros, po basalela ye monument aetilisaki ba étrangère po balibere France. Alors yo Babi Balukuna tangela ngai c'est l'histoire politique, c'est le régime ya Mobutu, tangela nga opposant nini oyo to mouvement nini oyo na Zaire ya Mobutu Laurent Désiré Kabila kokaki ko utiliser yango po babenga na Mobutu. Na kanisi na 1980 vers 1980 jusqu'à 1990 souvent tolobaka ke Etienne Tshisekedi nde azalaki vrai opposant ya Mobutu. C'est faux. Vrai opposant ya Mobutu oyo azalaki na capacité ya kobenga na Mobutu, azalaki na moyen ya kobenga na Mobutu, ezalaki Nguza Akardibon ke azalaki intellectuel, azalaki koloba langue ebele, azalaki libanda ya mboka lokola bino bakombata lelo bozali, do azalaki na position ya bien pona kobenga na Mobutu, et en plus azalaki katange lokola Laurent Désiré Kabila. Alors, eloko nini esukaki pona Nguza Kardibon, tous les Congolais ou tous les Zaïrois, parce que toza na époque ya Zaïre, mutu nyoso ayebi ndenge nini Nguza asukaki, ndenge nini Mobutu asombaki Nguza, ndenge nini Mobutu akreaki division entre Baluba Kati na Baluba ya Kasai. Donc, pona Laurent Désiré Kabila, azalaki na raison a utiliser ba étrangers, ba Burundais, ba Angolais, ba Rwandais, ba Ougandais pona kobenga na Mobutu parce que azalaki na confiance na mutu moko te. O bato tout oyo tozalaki kobenga bango ba opposant ya Mobutu, confiance ezalaki te parce que bango tout bazalaki acheté par le Mobutu. Mais Nguza Kardibon azalaki awa na poto, azalaki na ba facilité ebele ya kosimba manduki, azalaki na facilité ebele ya convaincre Mamindele, azalaki na facilité ebele ya organiser mouvement na ye pona kobenga na Mobutu. Mais tosukaki wapi? Tomonaki Nguza Kardibon azongaki na maboko ya Mobutu, azalaki acheté na Mobutu. Donc Mzee Kabila azalaki na raison a s'allier na ba étrangère pona ko libérer mboka lokola De Gaulle asalaki. Deuxièmement, oza ko accuser Laurent Désiré Kabila ke azali faux héros et asalaki 3 ans et demi na pouvoir saki asa la constitution. Oui, azalaki na raison parce que basalaka constitution te avec ba étranger na gouvernement. Basalaka constitution tango mboka ezali stable, tango mboka ezali na maboko ya bana mboka. Basalaka constitution tango pays ezali stable, ezali na sécurité, tango makambo nyonso ezali en forme. Nde vraie constitution esalamaka. Nde yango omoni Laurent Désiré azelaki tout ba Rwandais bazonga na mboka na bango ndenge abenganaki bango avant makambo wana tout ezala. Et puis asalaki yango abengani ba Rwandais na mboka. Sima ya kobengana ba Rwandais na mboka, eloko nini epasaki? Kaka bato oyo balingaka Congo te lokola yo, kaka bato oyo bazali ba Congolais d'origine lokola yo, bango bakendeki sima ya ba Rwandais pona ko créer des ordres. Bato yango ezali banani? Ezali Jean-Pierre Bemba na ba vice-président mosusu ba Ruberwa na batutu oyo basalaki rébellion après départ ya ba Rwandais. C'est normal, Laurent Désiré Kabila akoki kosala la constitution te tant que mboka eza en guerre. C'est normal, mboka eza en divisé, c'est normal. Po bolobi boza ba intellectuel, mais intellectuel ezali koloba français te, intellectuel ezali conscience. Ya likambo ezoloba, intellectualisme ezali koyeba kosala likambo oyo tangelaki. Soko tangaki journalisme,
il faut oyeba kosala ki journalisme soko otanga ki droit il faut oyeba kosala ki donc il faut sala droit na yo po olakisa bato ke oza intellectuel. Jean-Pierre Bemba d'origine portugais aye kosala mobulu kocreye mobulu na mboka ti na niveau ya liwa ya Mzee Laurent Désiré Kabila akufaki na 2001. Donc après mort ya Laurent Désiré Kabila mutu oyo araplasaki ye Joseph Kabila mwana na ye azwaki lisusu temps ya kobundana par la force contre barebele oyo baza kocreye désordre na mboka esengaki temps par la force ndenge esimbaki te par la force esengaki lisusu temps mpo anégocier na bango na dialogue mpo bitumba esila na mboka yango andimaki première fois na histoire ke pays moko ezala na 4 vice-président esalama te na Afrique. Na tango wana tu ezalaki tango te ya kosala constitution basalaka constitution tango mboka ezali calme tango mboka eza na guerre te. Après il y a Joseph Kabila kondima kopartage pouvoir na 4 vice-présidents yango adesidaki lisusu bacreye constitution avant bakende na élection parce que bolobi boza baintellectuel il faut boyeba nini bokoloba devant caméra boyeba nini bokosadresse na peuple et puis il faut tango oza kosadresse na peuple il faut peuple ayeba makambo nini oza koloba. Biso nyonso tomonaki ndenge constitution esalamaki ezalaki voté na tous les Congolais donc avant tokende na élection constitution esalamaki donc eloko ya contester wana ezali te. Pendant les élections toyebaki mutu nini oyo aperdaki mutu nini oyo aganyaki oyo aperdaki toyebaki ndenge nini esalamaki asalaki yango première fois na Kinshasa na ville ya Kinshasa makila etanga na faso wana ezalaki Jean-Pierre Bemba d'origine portugais atangisi makila na ville ya Kinshasa po azalaki na susi ya bakinois te po tango operdre élection il faut kondima lelo oyo Vital Kamerhe akoma opposant jamais toza koyoka ye te ke alobi ke élection wana ya 2006 ezalaki triqué. Par contre aza koloba ke soki Joseph Kabila aganyaki élection parce que ye mutu asalaki effort pour agagner ça veut dire réussite ya Joseph Kabila na élection ezalaki normal atrishaki te soki atrishaka me Vital Kamerhe aza kofunda ye Kamerhe aza koconfirme ke soki Joseph Kabila apasaki na élection ezalaki mpo na ye mais alobi te ke Joseph Kabila atrishaki na élection. Likambo ya ba Rwandais to ba étranger na gouvernement congolais ebandaki na régime ya Kabila te. Nga nakoki koyebisa yo histoire ya Zaire ndenge ezalaki premier ministre oyo aumela mingi na pouvoir ya Mobutu ezalaki Kengwa Dondo azalaki d'origine nini Kengwa Dondo aza origine nini donc le seul premier ministre oyo aumela mingi na poste wana premier ministre na régime ya Mobutu ezali Kengwa Dondo azali nini azali nani azana d'origine nini to passe lisusu na armée général Kikunda azali d'origine nini tokei na bureau tokei su na bureau ya Mobutu na cabinet ya Mobutu Bisengimana azalaki d'origine rwandais mutu nyonso ayebi donc ezali likambo ebandaki na Kabila te parce que bino boza koloba ba intellectuel soki batu wana bazalaki ba existaki na tango ya Mobutu bino ba intellectuel bana mboka bozalaki wapi ye moko Mobutu soki lelo hôpital mama yemo existaki e porte kombo na ye eloko nini apeshaki ye ati ya balabala moko na kombo ya papa na ye est-ce que yo moko babi balukuna oyebi kombo ya papa ya Mobutu tomona balabala munene batia na kombo ya Bokassa Presse Bokassa zalaki empereur ya Centrafrique pourquoi batia Presse Bokassa tomonaki mama yemo hôpital mama yemo oui mama ya Mobutu est-ce que si tomona balabala moko batia na kombo ya papa ya Mobutu Mobutu soi-disant d'origine ya Guadolite originaire ya Guadolite oyo ezali moins quelques kilomètres
na république centrafricaine soi-disant azali originaire ya badolite eloko nini eki apeshe eloko nini eki kozanga ke azala centrafricain parce que d'abord ati presse munene na kombo ya bokasa ke ati ata na kombo ya papa na yo ya bota ye me apréféré atia na kombo ya bokasa eloko nini eki kozanga azala centrafricain. Donc likambo ya baétrangere na mboka wana ebandi na Laurent Désiré Kabila te existaka avant. Et puis soki totali mpe de près parce que toza kobosana ke di vrai d'identité congolais ou vrai d'identité ezalaka na makila eutaka na ADN a partir ya makila, vrai d'identité eutaka na aspect physique a partir ya race ya mutu. Do vrai d'identité ezali na papier te parce que papier okoki kofalsifie, papier okoki kofuta mutu mbongo asaleli yo papier. Pourquoi nalobi boye d'identité eza na papier te? Mutu nyonso ayebi que vrai citoyen congolais d'abord ezali les pygmées et deuxième vrai citoyen ya Congo ezali les bantous. Donc des races wana oyo bazali bakolo territoire congolais na kati ya des races wana soko totali elongi na yo babi balukuna oza ko correspondre te na race mibale wana ozali ni bantu ozali ni pygmée soki totali elongi na yo e soki bati rwandais tuti na elongi na yo. Donc différence ezali te so bazwi yo bake bati yo na Rwanda elongi na yo eza kolakisa ke ozali d'origine nilotique oza na elongi moko ya ba nilotique oza na elongi moko ya ba hindu soko oza nilotique te ozali na so peut-être koko na yo azalaki arabe donc ozali na elongi ya ba bantu te ozali na elongi ya ba pygmée te. Alors comme d'habitude bato oyo bazalaka sir na d'identité na bango te bango nde to bakimaka mingi na deva kamera baloba bamanda kotelemela makambo ya Congo soko omoni mutu azokima mingi deva kamera abanda kotelemela makambo ya Congo seke azali sir na d'identité congolais na ye te parce que soko totali elongi na yo na elongi ya Joseph Kabila yo ozali nilotique ke Joseph Kabila azali na elongi ya babantu mais yo ozali elongi ya bameti ou elongi ya banilotique ou elongi moko ya baarabe ya bahindu ya baindien. Souvent tomonaka bato ebele oyo balobelaka makambo ya Congo bazala mpenza ba vrai congolais te totalaki ka ya Kunda Batware totalaki ka ya Bemba oyo abomisi ba vrai congolais congolais ebele bakufi mpo na ye mais suka nango akimaki wapi akimaki na mboka na ye d'origine na Portugal. Suka na ye ezali nini suka ya Bemba ezali nini abali congolais d'origine étrangère Liliane Bemba azali d'origine étrangère métisse. Donc bino bato oyo boza kokima bino bato oyo boza koakize bakonzi ya mboka boza koambrie makambo ya mboka souvent bozalaka d'origine étrangère parce que elongi na yo babi balukuna mutu oyo aza vrai congolais soki atali elongi na yo lelo so ozaloba congolais oza kolobaki oza congolais mais ntango susu koko ya koko na yo azalaka congolais te mpo elongi oyo ezali ya banilotique elongi oyo ezali elongi moko ya bahindu. Donc so bazwi yo bakotisi yo na Rwanda bakopare yo na batuti boza na même elongi différence ezala kaka wana peut-être oyebi ki rwandais te olobaka lingala mais ozali na elongi ya banilotiki oza na elongi ya babantu te ni ya bapygmée. Donc so bati yo na Joseph Kabila donc vrai congolais akozwa Joseph Kabila parce que yo oza na elongi moko te oyo eza kocorrespondre na elongi ya babantu to ya bapygmée. Troisième point, olobi ke toza na président moko oyebi do place ya tanga te niveau d'étude na ye oyebi yango te. Kaka bino oyo boza komema na bamanifestation na bino boza komema foto ya Kimbangu. Est-ce que yo oyebi niveau d'étude ya Kimbangu? Oyo biso tout okumisaka ye. Niveau d'étude na ye yo oyebi yango? Niveau d'étude ya Lumumba oyo moko oluti koloba ke Lumumba asalaki plus que Laurent Désiré Kabila oyebaki niveau d'étude na ye est-ce que Lumumba azalaki licencié to docteur est-ce que Mobutu oyo asalaki 32 ans de pouvoir azalaki licencié to docteur est-ce que Mobutu asalaka université est-ce que ki doctorat ya Etienne Tshisekedi eza doctorat moko juste
est ce na état belge Congo belge flamand est ce que ba noir docteur bazalaka parce que ya tanga tango état belge Congo belge est ce que mona otikala koyoka ke congolais moko docteur ya état belge ya flamand congolais azalaka oyo bozobenga lelo Etienne Tshisekedi docteur soki azwaki doctorat na ye na tonga Mobutu ezalaki faux doctorat parce que azalaki déjà homme fort azalaka déjà ministre intérieur ya Mobutu donc c'est normal akoki kozwa yango akei na université basaleli ye ya pamba donc ezali doctorat moko juste te parce que azali mutu moko azali mutu ya génération ya état belge tango ya baflama na tango na bango docteur ya noir azalaka te et puis soki ki doctorat na ye azwi yango na tango ya Mobutu ezali faux doctorat bapesi ye bakabeli ye mpo azalaki mokonzi azalaki proche ya Mobutu est-ce que ezali normal mutu lokola Jano Kabuya soi-disant journaliste soi-disant intellectuel ayeba géographie ya mboka te ayeba village natal ya ex-président de la République te ayeba biographie ya ex-président de la République Laurent Désiré Kabila te ezali normal lelo Jano Kabuya soki aza kokumisa Tshisekedi soki azosoutenir Tshisekedi ezali te mpo ayebi histoire ya Tshisekedi ezali te mpo histoire mpo Tshisekedi asala kombo ezali juste mpo Tshisekedi azali ndeko na ye moluba donc aza kokumisa Tshisekedi selo sentiment aza kokumisa Tshisekedi mpo na mérite na ye te répéter lisusu mpo ozala intellectuel être intellectuel ezali kosavoir faire eloko oyo otangaki soki otangaki maçonnerie il faut oyeba kosala maçonnerie soki osalaki journalisme parce que bato oyo bayebeli yo bayebi ke otangaka journalisme te osala droit mwa ndambo ya droit mais lelo oyo okomi journaliste est ce que oza komérite omérite ozala journaliste est ce que ozalaki autorisé ozala journaliste ki journalisme na yo ezali légal c'est ça parce que ntango ozolobaki oza intellectuel il faut osala eloko oyo olakisa bato ke eloko oyo otangaki soki lelo se retrouve na kati ya prison ya Makala c'est normal ezali eloko yo moko oluki parce que boza bambriere osalaki droit okomi olingi okoma journaliste à part journaliste olingi okoma président ya mouvement donc boza bambriere il faut ozala na position moko ou soit ozali journaliste ou soit ozali responsable politique ya parti politique donc il faut ozala na position moko mutu nyonso ayebi ke malheur ya Congo ebandi na Joseph Kabila te mutu nyonso ayebi ke malheur ya Congo ebanda depuis na table ronde mutu nyonso ayebi ke lelo soki Congo ezali en genou ezali mpona bafrançais milai oyo bomelaka biso sans projet sa eloko moko te parmi baopposant nyonso oyo baza kotombola mutu lelo oyo tomoni nanu te opposant moko aleki na télévision alobi ke voilà projet na ngai ezali boye ezali te ke kozala opposant il faut kobimisaka bato na balabala kokote nombre ya bato na balabala mpo oyo bazosoutenir yo na bamanifestation nde kozala opposant ou soit kosala bamiting ya minene na bastade nde oza vrai opposant amemaka il faut komema projet na mboka na yo il faut koapporter quelque chose oyo ekosatisfaire bacongolais biso vrai congolais toza na besoin ya bato oyo baza komema idée ya bien na mboka mpona koconstruire mboka toza na besoin ya bato oyo baza kobimisa bato na balabala te koambrie bato te soko oza kobimisa toza na politiki wana lisusu te ya bamanifestation toza na politiki ya kosauve Congo mpona kosauve Congo il faut komema baprojet komema baide kopartage ide ezala opposant ezala membre ya gouvernement ta wana ya bacritique ezali lisusu te parce que tozali na démocratie tozali lisusu na ta ya dictature te mema baprojet na yo soki ezali bie bakondima yo toza lisusu na ta te ya kokosaka bacongolais ke ngai intellectuel ngai natanga boye Congo lelo soki ezali en genou ezali mpo na bino baintellectuel Congo lelo ezali en genou mpo na bino babon parler ya français me boza na eloko te na mutu okoki koloba ozoloba français mais mentalité na yo eza kocorrespondre te na français oyo ozoloba yango na monoko et puis boza koloba français sa le savoir ke bafrançais mpe ya zoba bazali
Arma Tunguru yozo kumisa hero national. Après 23 ans ya Europe, kovanda na Europe. Elo kwa memeli biso na Congo ezali nini? Ezali libanga. Après 23 ans ya Europe avandi na Europe. Elo kwa memi yango na Congo ezali libanga. Ala kisaba Congolais neni mabwaka ka libanga. Eza eske eza normal? Oko misa mutu anengi wana hero national. Est-ce que selo yo makambo oyo ozoloba bakongole bakokonsidere yo automatiquement baza kokonsidere yo ndenge moko na Arma Tungulu? Bokanisa te ke po Kongo ebonga Kabila mutu akobongisa akosilisa pasi ya bakongole, Kabila mutu akobongisa Kongo nyonso. Non, ezali bongo te. Kabila ayaki akuti Congo ezali en genou. Congo ezali en genou pourquoi? Parce que bino ba intellectuel mutu bobomaki Congo. Et puis pour abongisa Congo ezali baguette magique. Donc ezali baguette magique était abeta pas ba congolais ale ba nzalesili ba Congo est comme métro ekoti na Congo ezali baguette magique, ezali partage ya ba idée. Bino ba opposa bo mema ba idée, bino ba diaspora bo mema ba idée. Pour partager idée wana na gouvernement pour Congo ebonga. Lelo yo Tshisekedi, candidat à président de la République, iyo babi balukuna. Est-ce que yo yebi programme ya Tshisekedi oya si alakisi yo? Ou bien livre moko alakisi peuple que programme nanga ezali boye, na kosala boye, ou bien na kosala boye. Est-ce que na image même na internet aussi au mona place Tshisekedi alakisi programme na ke kozala boye, ou bien projet nanga ezali boye, boye. À part ba manifestation na ba critique eza ko continuer ko sala aza ko memera biso ba politique ya 1980. Congo lelo ezali Egypte te. Makambo eza ko leka na Egypte et salama déjà na Congo na 1990. Tango Mobutu a libéralisaki mboka a multipartisme ekotaki. Donc tozali sous na dictature te. Egypte eza normal babi mana balabala parce que bazali na dictature. Ba Tunisien ndenge moko, ba Syrien ndenge moko. Mais biso tozali sous na dictature te, mandat ya présidentielle ekoma limité. Donc ezali inutile bobi misala batu na balabala ba manifestation sa ozako ya na politique sa projet. Tozali na dictature te, ba arabe baza na réseau ya kobima na balabala parce que baza ko vivre. Kadhafi aza dictateur, Ben Ali azalaki dictateur, ex-président égyptien azalaki dictateur, c'est normal. Et bokanisa lelo soki le 6 décembre ekoki bokanisa te ke soki le 6 décembre lelo ekoki ke Kabila kotinda basoda na balabala soki bino bobimi na balabala baboma bino non ekozala bongo te bokanisa te soki bino bobimi na balabala ba pro gouvernement pe bakobima na balabala ekozala bagarre entre ba opposant na ba pro gouvernement ekozala bagarre entre batu ya IDPS na bato ya PPRD armée ekoboma mutu te, armée ekozala arbitre. Donc bato bazali pro Kabila bakobima pe na balabala soki baza na Kinshasa te baenvio bakokende korecruter bato na province po baya ko protéger droit ya ba autorité aussi. Bokanisa te ke ndenge makambo ezosalema na Egypte to na Tunisie nde ezali ndenge moko na yo ekosalema biso na Congo toza déjà na démocratie depuis 1990. Soki bobimi na balabala ba pro gouvernement pe bakobima na balabala bobunda bango pe baza na droit babima na balabala po ba défendre ba autorité ya mboka. Donc armée bokanisa te ke armée ekoboma bino po bobima soi-disant Kabila azali criminel non ekozala bongo te. Batu baza prêt ya kobima na balabala après 6 décembre pour ba défendre Kabila, pour ba défendre gouvernement ya Kabila ndenge bazo travailler bien. Soki baza na Kinshasa te bakouta na Katanga, bakouta na 5 régions baka Swahili, bakouta na Kasai parce que na minute yo Kasai pe ezali divisé. Kasai yo ezali pro Lumumbiste na Kasai yo ezali pro Tshisekediste. Donc bato oyo bazali ba pro Lumumbiste bako tikala jamais ko voter Tshisekedi parce que azali assassin a participer na mort ya Lumumba ndeko na Kasaïen. Donc Kasai ya Sakuru ezali Kasai yo ya baluba te. Donc bokanisa te sok bobimi na balabala lelo côté mususu bakovanda na ndako batala na télévision ndenge bozobima na balabala. Donc situation ezali différent biso na ba arabe.
eza na bato oyo mpe bakobima na balabala mpe badefendre baautorité ya mboka. Epuis naza koloba na bato oyo balingi babimisa bato na balabala na Bruxelles ke bakende kodefendre ou bien na Hollande bakende kodefendre libération ya Babi Balukuna. Est-ce que bino boyebi origine ya Babi Balukuna? Parce que elongi oyo eza elongi ya banilotike, ezali elongi ya babantu te to elongi ya bapigme te. Botala nanu kaka ndenge azali wana. Soki lelo ye aza kolobaki aza congolais mais koko na ye ou bien koko ya koko na ye azalaka congolais te. Wana na asire bino koko ya koko na ye aza elongi ya lelo soki Babi Balukuna bozwi ye boke na Rwanda botike na Rwanda, différence ezali te entre ye na batuti. Donc azali na race ya banilotique, azali congolais d'origine étrangère. Donc il faut boye bawana botala. Donc vraie identité ya mutu ezalaka na papier te, ezalaka na ADN na ye a partir ya makila et puis ezalaka na aspect physique na ye. Donc mutu soka aza nilotique eyebanaka, mutu soka azali bantu eyebanaka, mutu soka azali pygme eyebanaka. Donc botala elongi na ye. On dirait moi donc koko moko koko na ye azalaki indien ou bien on dirait koko na ye moko azalaki de somalien ou bien rwandais. Donc azali na race moko ya banilotique, race ya bameti. Donc eloko ngala lingaki naloba na sukisi wana bo ezali biso bato toza na souci ya mboka, toza kolinga susu te ba embruyere bakota na mboka. Toza na besoin ya bato oyo baza ko apporter quelque chose na mboka, ba projet ya bien. Et non ba critique ba français ya milai. Bo to vivre déjà 32 ans ya ba français ya milai eloko bokolakisa biso ezali te. Makambo ya ba étranger na mboka ibanda depuis Mobutu. Nani abosani ke Jean-Pierre Bemba koko na ye azalaki cultivateur. Azalaki d'abord portugais cultivateur ya café na Équateur. Mbongo oyo asomba ba villa na Portugal euta wapi? Nani abosani ke Mobutu apesa responsabilité ya Air Zaïre tek azwa ba envio nyonso ya Air Zaïre apesa Bemba Saolona. Et soki lelo Air Zaïre eli moi ezali pona Bemba Saolona. Donc ba envio nyonso wana azwa yango apesa Bemba Saolona. Moko kutu bakanga yango na Portugal na kanisi batutua ya Portugal bayebi envio moko ya Air Zaïre etikala na Portugal ti lelo ezalaka na aéroport ya Portugal avion ya Air Zaïre. Pona kolakisa ke bato baboma mboka makambo ba étranger ko boma mboka ebandi na kabila te. Est-ce que c'est normal un Congolais d'origine étrangère bapesa e compagnie munene lokola Air Zaïre? Est-ce que ezali normal Jean-Pierre Bemba koko na ezali cultivateur ya bilanga na Équateur? Après 5 ans ya activité politique oyo asalaki bapesaki occasion azala vice-président a se retrouver lelo na ba milliards oyo ba bloka yango en Europe. Est-ce que c'est normal? Asomba ba villa na Portugal. Est-ce que c'est normal? Bato babonga mboka bango wana oyo bwino bozobenga bana mboka bango wana lelo oyo ke bakangi ba milliards na ye awa na Europe. Et awa na Europe mwasi na ye aza ko circuler aza na ba villa partout, aza ko kumba ba jeep ya Mercedes ya minene ba voiture ya minene et pourtant que tomoni président en fonction mwasi na ye tango yaki na Paris a utilisé Thalys aye na trait ya Thalys. Mais mwasi ya Jean-Pierre Bemba aza ko kumba ba jeep ya minene. Est-ce que c'est normal? Eloko nini ezangi Olive Kabila asomba ba jeep asomba ba voiture ya minene partout ya ko kende akumba kayango to bayambaka ye na ba voiture. Mais même awa na États-Unis tango ayaka a utilisé ka ba train a utilisé ka ba taxi na Paris bino moko bomona ki tango ayaki na Paris a utilisé train ya Thalys et puis baye ko yamba ye na ba taxi na ba gare de corps na ye. Mais moi si ya Bemba aza ko kumba ba Jaguar aza ko kumba ba Mercedes ya Jeep banini. Est-ce que mutu anenyo wana ezali normal a diriger mboka? Président oyo azali a fonction mwasi na ye aza ko utiliser ba train na ba voyage soki aye na Europe ou même awa na États-Unis asalaka bongo. Pona nini aza na souci ya mboka, aza na souci ya développement ya mboka. Akoki kobebisa mbongo kosomba ba Jeep ba Jaguar minene la awa na Europe te banini. Non. Donc il faut toloba vérité parce que bato oyo baza ko kima mbangu koloba makambo ba Congo souvent bazalaka ba Congolais te.
botala bino parce que lelo vraie d'identité à Congo ezalaka na papier te. Vraie d'identité à Congo ça veut dire ezali na ADN makila na yo et puis na race na yo. Mutu so aza nilotiki toko eba ya aza nilotiki et puis soko botie elongi ya babi balukuna ne to tie photo ya babi balukuna na to tie photo ya Joseph Kabila bo bino moko bo sosola nani azali nilotiki et nani azali bantu. Même Kabila même ala ki sa acte de naissance nae ou be babi balukuna ala ki sa acte de naissance nae et physiquement tozo eba nani azali nilotiki et nani azali bantu. Donc, ezali inutile à kolobaka ba fra comme la biso ba français milai ko troper vira. To za isu na tango anate. Donc, vrai politicien to considérer eza mutu aza ko memela biso ba projet, mutu aza ko memela biso ba programme ya bien et mutu azali na souci ya mboka. Mutu azali na aza ko comprendre pasi ya mboka. Tikela nanu bato ya Kivu, Bukavu, babanda kopesa message ya ba viol ya est na kati ya internet biso bato ya mboka mosusu to bima nanu ba projet na mboka wana. Merci beaucoup.